Luc chapitre 5, Lucas chapitre 5, verset 1 à 7. Luc chapitre 5, verset 1. Luc chapitre Comme la 5, foule se verset 1. pressait Wana lokola autour de lui pour entendre la parole ebulukutu ya de Dieu, bato bazalaki zingazinga na ye tandis na ntina qu'il koyoka se iloba tenait na au bord Nzambe du lac mpe bango de bazalaki Nézareth, zingazinga ya oyo il laki vit mai deux barques monene ya arrêtées au bord du lac. Nézareth ya moni bwato Les moko pêcheurs en etelemaki étaient pembeni descendus na lake et mpe lavaient leurs wana filets. balobi mbesi bakitaki bazalaki kosukola Il bandombe monta dans l'une des barques qui appartenait bafile na à bango Simon mpe ye et lui amataki demanda de s'éloigner un na peu du bwato moko virage. ezalaki na sipa ya Simon na palobi ete pusana mwa moke mosika na mwa mai Puis il s'assit mpe nsima ye et avandaki enseignait la foule mpe depuis la abandaki barque. koteya Verset 4. oyo bato ebele bayaki Et kowutaka lorsqu'il na eut terminé katikati na bwato oyo son ntango ye enseignement, il asilisaki dit à Simon, liteya na ye ayebisi Simon avance yo en eau pusana profonde kuna na katikati na jetez mai vos mpe filets ebwaka monyama na pour yo prendre mpo nete du yo poisson. okoka koloba Verset mbisi 5. Simon répondit, mpe Simon ezongiseli ye Maître, yano kolo nous avons travaillé biso toute la nuit tosali butu sans mobimba rien prendre. tozwi ate eloko moko te Mais kasi sur ta parole, otalelaka liloba na yo je ngai jetterai na kobwaka les filets. monyama. Nous sommes réunis au nom du Seigneur Biso tosangani awa na pour nkombo na entendre sa nkolo parole mpo na koyoka liloba na ye et aussi mpe lisusu pour mentionner les événements mpe qui mpo se na déroulent. koloba na ntina makambo oyo tozali kobika na ntango oyo koleka. Il s'agit toujours de ce que Dieu puisse ezali venir kaka à ce qui lui revient de droit ete avec nzambe chacun de nous akoka qui sont kozwa croyants bokonzi na ye ou qui le kati na deviendront moko na encore. biso to na oyo Que nous bakokoma yango reconnaissions sa lisusu volonté biso que toyebi nous la fassions, qu'il moposa nous na aide ye et il le ete ye fera akoka afin que kosunga nous biso puissions vivre mpe ye akosala yango mpo neti pour lui tokoka être kobika agréable, na ntina ete tosepelisa avec la ye certitude que mpe tozala lorsque na le Seigneur elikya ete reviendra, ntango nkolo akozonga que nous n'ayons pas cru et couru en vain, ete biso mais tozala bato oyo bandimaki qu'en pamba tant te que to de bakimaki véritables mbango disciples pamba du te Seigneur, kasi lokola bayekoli ya solo ya nkolo nous aurons fait la volonté de Dieu biso tosali mokano et na mené nzambe une vie qui lui est agréable. mpe bomoi na biso ezali Je sembo crois mpa na ye que c'est possible. ngai nandimi ete Autrement, Dieu yango oyo ezali na ezali possible soki ndenge wana te nzambe azekokaki kozela kaka biso Et puisqu'il nous l'a demandé, mpo alors nete ye asengi il biso accorde aussi ye moko la mpe force azali kopesa nécessaire biso pour que cela makasi oyo puisse ekoki être accompli. mpo nete tokoka kokokisa makambo Il arrive oyo cependant que les kasi ezali croyants kokoma atteignent ntango un mosusu état ete où ils deviennent nerveux. bandimi bakomaka ntango moko bakomi kobika na mwa kanda kati na Oui, bango comment je dois solo m'exprimer? ndenge nini kuti nakoki koloba Et qu'ils veulent faire la bango volonté bandiki de Dieu à kosala l'excès. kaka mokano na nzambe Et na c'est makasi na précisément bango moko ainsi qu'il la manque. yango nde epai La nini volonté de bazali Dieu ne peut kozanga ye être accomplie que oyo lorsqu'on mokano na nzambe trouve le ekoki repos kokokisama en Dieu. kaka soki ozali na kimia Parfois, kati na lorsqu'on devient nkolo nerveux, ezali te ntango yo moko que l'on ozali cherche kokuma sans cesse kanda koluka na ce makasi na qu'il yo faudrait faire to ozali maintenant, koluka mais nini yo okoki simplement kosala en sasa demeurant à eboyi la kaka suite yo du okoka Seigneur, kovanda en lui kaka na faisant confiance nsima et na en nkolo accomplissant biso ozali na elikya naturellement sa ete volonté. ye moko Si chaque akokokisa personne se mokano demandait na ye kati na plusieurs biso fois chaque jour, soki et moto maintenant, nyonso est-ce que akoki c'est la volonté de komituna Dieu? ntango Est-ce que nyonso ceci et oske oyo ceci, eza c'est la mokano volonté na de Dieu? nzambe oyo ezoleka Nous ezeske eza nous mokano na rendrions biso nerveux biso tokóma nous-mêmes, bato ainsi que le oyo monde bakomi entier, et nous kanda-kanda n'arriverons même mpe plus à mokili faire la mobimba volonté de mpe Dieu. biso Non. tokokoka kosala mokano Demeurons na nzambe simplement te calmes à tovanda la kaka suite du kimia Seigneur en lui wana disant, tobandi kozali Seigneur, kolanda je nkolo te remets cette journée. kolobi ete nkolo Sois avec moi. nazongisi eli oyo moko na Conduis-moi lelo par ton zala na esprit ngai afin que je tambusa ngai na fasse nzela ce qui est juste. ya molimo na yo mpona Sans kwa beaucoup kosala d'efforts, oyo ezali sembo Dieu wana ata na makasi moko te vient à ce qui lui revient de droit. nzambe akosala ete Louez oyo soit nyonso son to ya nom. bokonzi na ye ekozala kati na biso nkombo na Il y a beaucoup de ekumisama choses qui peuvent eza na être makambo mentionnées ebele oyo tokoki concernant ce qui koloba se passe na dans nos jours. oyo ezali koleka Et na nous voulons ntango na notamment biso oyo penser à tous ceux biso tozali qui kokanisa na souffrent baoyo nyonso qui en ce bazali moment en konyokwama séjour, à wana ceux basali eloko ata eloko moko qui te na ntango na qui se biso trouvent dans les zones de oyo guerre. kuna bazali Nous epai l'avons nini tous bamboka oyo appris. bitumba ezali biso Oui, nyonso que toyokaki yango
la dernière offensive kotala avait commencé. bitumba oyo ya Selon les estimations kala mingi te humaines, bandaki wana soki et tokoki cela ne peut durer que quelques jours. bato bande baza Avec les moyens kokanisa actuels, balobi ete il nous bakowumela te etumba plus des oyo années poni ete pour kotalelaka remporter une victoire. bibundelo baza na yango esengi Quelques jours susu suffisent ntango pour le mingi te poète mpona et une ete semaine pour Koweït proclamer la victoire à akoka Bagdad. kolongwama pe Aujourd'hui, bagdada tout va très akoka vite. kotatola ete ye nde azwi mabele wana lelo oyo Ce qui makambo m'a ezali toutefois kokende mbangu touché, kasi oyo c'est le esime fait que ngai mingi Gorbatchev koyoka ete soit apparu gorbachev ye nde au tout abimaki dernier moment na ntango comme na le médiateur, suka pe alobi ete comme ye l'homme de nde paix. azali moto na Nous kimia l'estimons pe tous beaucoup. akoyokanisa Et nous savons bato mibale que selon bazali la prophétie kobunda biblique, pe to totali na la oyo Russie ezali prendra la lisakoli ya direction biblia ezali du nde dernier resi combat nde ye akozwa qui sera oyo mené kokamba contre etumba oyo Israël. ya suka ekozala contre Israel. Cela nous attriste, mais yango epesa c'est biso biblique. mawa kasi yango Et cela ezali kati na ekomami na devra biblia arriver ainsi yango mpe afin que kokóma na lolenge wana mpona ete l'écriture s'accomplisse. likomi ekoka kokokisama Ce qui est maintenant prévisible. oyo Et pour tozali cela, komona il sasa n'est pas ete nécessaire d'être ntina na prophète. yango ezali te C'est koyoka que kozala kaka toute la mosakoli haine mpona koyeba du monde yango arabe yeba ete se koyina dirigera nyonso contre motema mabe Israël nyonso ya avec bato libota une ya intensité baarabe toujours bango croissante ekoyaka jusqu'au moment makasi na où sonnera kotalelaka l'heure bana de na porter Israel le coup te contre ekokóma na Israël. ntango oyo bango bakomema Ce qui dans ce contexte me fait bakobundisa réfléchir, Israel oyo ezali kokaniselanga mingi c'est ezali la ete chose suivante. ezali eloko oyo Nous savons, et nous pouvons le voir dans biso Apocalypse toyebi chapitre yango 9 mpe tokoki kotalelaka na et apocalypse Apocalypse chapitre chapitre 9 16, mpe na apocalypse chapitre 16 dans le prophète Ézéchiel et mpe dans différents tokoki autres totali passages na bibliques. mokanda ya ezekiel mpe na Nous pouvons mikanda voir que ce mosusu dernier combat tokoki impliquera komona ete etumba effectivement oyo ya suka ekosala ete bato ces immenses multitudes. ebele nde bakokɔta na kati Et ya si nous etumba partons du oyo principe qu'il kasi faudra soki tozali encore des kotala années, disons na 6-7 lolenge ans, ete ezali tika lisusu soki mbula réarmer 6 to 7 ans et tout mpona ete ramener bakoka en état afin de pouvoir ensuite lancer bibongisa cette offensive. bibundela bango mpe betumba oyo Qui ekoka aura kosala alors lieu, mpe ne peut soki intervenir que oyo 7 etumba ans oyo ekoki après koya l'enlèvement. ekoki kosalama kaka nsima ya 7 ans nsima ya konetolama wana boni Combien proche devrait alors être boni l'enlèvement? ekomi pembeni mpona boyei na yesu Si donc cette konetolama na biso offensive, bososoli yango c'est-à-dire la soki bataille bitumba d'Armageddon, oyo doit avoir lieu 7 esalami ans yebe après ete bitumba l'enlèvement. oyo ya Armageddon ekosalama 7 ans nsima na Elle biso aura bien lieu, konetolama pas avant, yango car après ekozala l'enlèvement, ekoya il solo y aura 3 ans et demi pour le koyeba ete ministère des deux nsima ya prophètes. konetolama na Ensuite biso viendra ekozala 3 ans et la demi rupture oyo de basakoli l'alliance entre bakoteya Rome et kuna na Israël, Israel puis 3 ans mpe et demi de na la kati ya grande 3 ans et demi oyo tribulation, boyokani oyo durant basalaki laquelle beaucoup de martyrs perdront la vie. Ce n'est mboka qu'ensuite, mosusu kokatama tout à la fin, mpe qu'aura lieu la wana dernière bataille, pasi ekozala où kati na Apocalypse mokili oyo 19 mpe s'accomplit bamartire également lorsque bakokufa le Seigneur descendra mpe du ciel sur un cheval na blanc suka ya ntango wana après le festin toyebi de ete noces et nkolo que tous les bitumba wana saints seront ekosalama avec ya lui sur monene les chevaux. mpe Oui, tokomona les ete chevaux nkolo akokita na bibundeli représentent na toujours ye le combat, peu importe wi où vous wana lisez dans bible la elobi Bible. ete azali likolo ya C'est bapunda ainsi oyebi ete qu'il ntango akoloba ete punda ezali mènera le bibundeli dernier combat. bitumba On peut ezali le lolenge lire wana dans ete Apocalypse 19 à partir tokoki du verset kotala yango 11 na apocalypse et y voir tous les liens ou le contexte. Je a partir voudrais ya encore apocalypse souligner na une chapitre chose, 11 sans bokomona vouloir nous makambo oyo effrayer. nyonso Je nani vous koloba demande de rester lisusu sobre bino bovanda jusqu'au dernier katikati jour. bobanga eloko moko te Que celui qui ntina veut se ntango na marier suka le fasse, oyo alingi kobala asala fait yango vite et bien. aki asala yango na lombangu Celui mpe oyo qui veut apprendre quelque chose le alingi koyekola fasse. eloko Ce sont moko toutes songolo choses asala aussi. yango Nous avions tosala encore makambo 100 ans nyonso devant nous. soki Nous vivons lokola comme si tozali so cela na bambula ebele pouvait to arriver 100 chaque ans jour. meme Nous devons tobikaka na simplement demeurer lolenge sobres toyebete en mpe toutes makambo choses. mpe boye yango mpe makambo ekoki Si kokóma mpe maintenant kaka ata lobi cette première phase touche tozobika na effectivement à sa katikati fin et soki que la liteni ya seconde, la ntango oyo dernière doit ekomi na forcément suka mpe suivre, oyo etikali ekolanda
Nous savons biso peut-être à toyebi titre ete d'explication na wana na qu'il kopesaka y a ndimbola environ 50 millions de musulmans. ezali mwa na ba ebulukutu mwa 50 millions ya bamisilma Dans oyo bazali l'Union soviétique kobika uniquement. kuna na Union Toute la partie soviétique asiatique pe est pratiquement musulmane. yeba ete Nous comprenons kuna donc na aussi bazi pourquoi bango il doit nyonso en to être bazali ainsi. Et la bamisilma Bible dit, tomoni parle ete tozali kososola mpona nini makambo oyo du nord, ekozala du roi du ndenge wana. nord. Bible elobi na biso La ete Biélorussie oyo et Leningrad ne seraient mokonzi pas epai à nini l'extrême du kuna nord. moyo Si ebimaka l'on roi du nord regarde depuis soki Jérusalem, totali yango kouta il na faut loboko regarder na Jérusalem bien droit devant ebongi yo soi tala liboso et na yo non na de malamu travers pour mpe comprendre kokende géographiquement na ndenge quel mosusu peuple te marcheront alors. mpona koyeba Nous bato pouvons nini être oyo reconnaissants. bakotambola mpona koya Vous kobundisa libota na avez Israel. 3 millions de musulmans en Toyebi France. ete na Nous en avons France 1,7 babi 3 million et millions d'autres pays bamisilma en ont encore bazali moins. Mais la Russie na bamboka en mosusu ezali compte mwa bel moke et me na bien Russie 50 kuna millions. bazali au moins Et cela 50 millions représente ya déjà bamisilma yango une, ozomona ete un ezali nombre deja bato considérable. ebelebele Lorsque nous bavandi kuna considérons ensuite la mpe ntango puissance tokotala de oyo l'ensemble ezali du monde musulman face oyo au nguya ministère nyonso d'Israël, tu alors ya Dieu bato devra oyo ya libota intervenir, ya Dieu interviendra. bamisilma C'est oyo notre monde Seigneur arabe qui décidera de la na dernière bataille oyo lorsqu'il Israel oyo ya descendra du moke ciel et tomoni manifestera sa ndenge nini puissance. etumba ekozala makasi me nzambe ye moko Ce akokita qui m'a également mpe beaucoup marqué, akobundela et je libota vous na prie ye de mpe m'excuser akolakisa de nguya le na ye mentionner maintenant, bolimbisa ngai nakoka koloba c'est mosasa ye mpe likambo qu'il a été oyo rapporté il y a quelques oyo jours dans les emememelaki informations biso que kala mingi Hussein a te écrit un livre dans lequel ekomamaki na il copiait le livre de bajournaux Hitler, ye Mon Hussein combat, Mein Kampf. akomaki Et buku na ye akopiaki mingi oyo le livre ezalaki Mein Kampf, oyo Hitler Mon akomaki combat, et oyo lobi qu'il a ete intitulé etumba na Notre ngai combat. ye nde Je asali regarde oyo ye rarement la alobi télévision parce que je etumba n'en na ai pas ngai le temps. ngai Mais natalaka un soir, televizio mingi probablement le te jeudi vers me mokolo 23h, j'ai mosusu regardé les na informations. pokwa Le na vers journaliste montra 23h alors le livre de Saddam bazalaki Hussein kotala bainformation mpe intitulé balakisaki Notre buku wana combat et déclara batatoli clairement yango qu'il avait etumba na biso repris beaucoup de choses de etakomi yango Hitler Hussein Hebreu et il y mpe est ye écrit que le peuple na kati juif na doit yango être makambo totalement ebele ekomami exterminé et que ye l'État d'Israël azwi doit être makanisi oyo ya complètement Hitler détruit. mpe alobi ete ebongi Et ete nous voyons liboto na donc Israel d'où vient yango elimwa baboma de yango quel côté souffle le vent. omoni ete Et nous croyons que le Dieu ndenge d'Abraham, nini d'Isaac et de Jacob, epai nini mopepe non pas ezali le Dieu kokende d'Israël, oyebi d'Ismaël, ete nzambe le azali Dieu nzambe ya d'Abraham, abrahama d'Isaac et de nzambe Jacob azali nzambe ya Isaac mpe remportera la ya victoire. Yakob ye akolonga azali nzambe ya Ismaele te. Il y aura encore beaucoup de, il y a encore beaucoup de pensées ezali so na qui makanisi peuvent être ebele mentionnées, oyo mais nous tokoki ne sommes pas ici pour kosolola recevoir un matina na enseignement yango politique. biso toelela te Cependant, mpona koloba oyo ezali puisque nous bokulaka touchons ya déjà à la mokili prophétie oyo biblique, je lokola pense biso que tosimbi nous mena faisons liloba na bien lisakoli d'observer ces ebongi na choses biso et tokoka de ne pas kotalela simplement makambo passer à oyo côté. mpe tokende mosika na yango te. Je crois que plus le temps passe, tozali kondima ete plus wana nous devenons ntango ezali reconnaissants de kokende la grâce wana biso que Dieu tozali nous a komona accordé de ngolu oyo reconnaître nzambe apesi précisément biso la parole prophétique. tokoka koyeba liloba oyo na lisakoli Peut-être, na même ntango si cette mosusu remarque n'est pas tout à tokoki fait dans le koloba sujet, remarke moko boye oyo ezali katikati je suis en train liteya d'écrire na biso une te nouvelle brochure. ngai nazali kokoma J'écris successivement mokanda moko sur ya les sika chapitres de l'Apocalypse mpe nazali et je suis kosolola maintenant na arrivé au kokoma chapitre 14. na oyo etali chapitre ya apocalypse ngai nasi nakomi na chapitre Ce ne sera pas 14 très volumineux. yango ekozala monene mingi te Peut-être une centaine de pages, je ne sais pas. Et lorsque je suis arrivé au chapitre 13, ntango nakomi na j'ai chapitre cependant pris 13 quelques commentaires ngai pour nasalaki mwa voir ce que d'autres avaient écrit sur l'Antéchrist. nabakisaki Et mwa l'homme le makambo plus connu mosusu kotala dans le oyo domaine de bato mosusu bakomi na ntina oyo motelemeli l'évangélisation krist radiophonique, kasi moto oyo qui alobi a makambo oyo d'ailleurs son mingi siège ayebanaki principal ici na écrit, ntina ya makambo l'Antichrist oyo doit être juif, ye il alobaki doit ete venir de Syrie, motelemi il krist fo doit azala être juif citoyen romain. po Alors j'ai azala secoué la tête. moto awuti na Et roma si j'avais eu des ngai oreilles d'âne, nanengisaki motema je les nanengisaki aurais motu na ngai encore dressées pour mpe mieux entendre. Mais comme nabongisi je n'en matoi ai nanga pas, mpona j'ai koyoka refermé liso le malamu livre mpe ngai et nakangai je kaka l'ai mis de buka yango côté. mpe J'ai dit natia yango incroyable, pembeni incroyable. yabi oyo J'ai ezali ensuite eloko consulté moko d'autres commentaires et ya j'ai ntina également te compris d'où mpe ngai venait ce vent. nasosolaki
Lorsque la réformation, la contre-réformation commença, alors que tous les réformateurs avaient désigné la papauté comme étant l'antéchrist, Ignace, le Loyola, fondateur de l'ordre des Jésuites, avança la thèse selon laquelle l'antéchrist devait être un juif parce que Christ était juif. Pour nous, Jésus n'était pas un juif. Pour nous, Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Mais que des hommes prétendent être serviteurs de Dieu. Mais pour Nabiso Et qui Christ veulent souvent azali donner gifte l'impression d'avoir azali nzambe reçu la sagesse de Dieu Nzambe avec apesi des biso pierres et souffle alors mayele dans kouta la epai même na ye corne mpe et moni ete yango mpe bango bazali ne kobeta kaka comprennent rien. Mais comme makelele je l'ai dit, nous ne voulons pas non baseke plus moko être wana arrogants. mpe ntango Nous natialingi yango n'aurions pas tous namoni su epai ni makambo yango exactement eutaki les mpe choses nayebi si Dieu n'avait pas envoyé son serviteur et ndenge prophète, le nini frère Branham. ngolu basali biso Et ki ainsi, nzambe nous atindaki revenons toujours au même point. mosakoli te Dieu mpona révèle kososolisa biso son makambo secret oyo à son oyebi ete serviteur, nzambe le prophète. afungolaka kaka Et liloba ainsi, na ye nous na avons trouvé le mosali lien avec na la ye prédication prophétique et toutes ces choses mosakoli n'ont nzela pas na non yango plus biso poussé dans mon tozwi jardin, oyo mais nyonso je tozali les liloba ai na tirés lisakoli des prédications de mpe na frère nzela Branham. yango ngai Mais maintenant que nazwaki makomi na nous ngai na sommes mateya ya nzela ya arrivés à ce sujet, Branham permettez-moi mpe awa de tokomi dire na lite ceci yango en quelques otika mots. ngai nakoka koloba yango na mpe Encore mwa et ndambo toujours, il mpe s'agit ntango nyonso de me yango demander etali si nakoka nous croyons kotuna tout ce que frère soki Branham biso a ozali prêché, et si nous kondima croyons oyo aussi les nyonso 7 tu tonnerres ndeke qu'il a prêché, Branham ainsi et ainsi de suite. ateyaki to peut-être tokoki kondima oyo eza voudrais makaki déclarer sambo bato bazali clairement koteya kasi devant ngai Dieu nalobaki yango et devant les hommes na pole liboso na nzambe mpe que liboso nous na prêchons bato tout ce que le biso frère ozali Branham a koteya prêché oyo nyonso tu ndeko Branham sur base de la parole ateyaki de la parole de kokokana Dieu, na liloba sans na nzambe rien y ajouter et biso sans rien tobakisaki eloko y moko te retrancher. mpe Mais tolongolaki lorsque eloko des moko te frères kasi donnent des ntango bandeko interprétations les bazali plus kopesa impossibles au bandemboli sujet na des bango tonnerres, na oyo en font tokoki des kososola te doctrines, na oyo appellent etali ensuite bakaki cette esambo doctrine les 7 mpe tonnerres, bango bazali et kobelama te établissent yo encore oyo le ete lien avec makaki frère esambo Branham. mpe bango baza koloba ete Alors, ndeko nous Branham nde estimons que moto cela ateyaki yango ne doit biso pas toza être le cas. koyeba ete yango Ce ezali n'est ndenge wana te pas juste yango ezali d'avoir sembo ses te propres doctrines ete sous la okoka kozwa couverture du makanisi na thème yo moko des okoka 7 kozwa tonnerres, oyo puis de faire etali dire au frère Branham bakaki les esambo choses les plus mpe impossibles yobanda qu'il kokosela n'a ndeko jamais Branham dites. makambo oyo ye akokaki Et pour koloba yango notre te tranquillité, mpe mpo na pour notre kimia na biso tranquillité à tous, na biso et je le nyonso dis mpe ngai en nalobaki yango toute connaissance na boyebi nyonso de ce que j'affirme oyo maintenant. ngai nazali koloba Ce sasa hivi n'est qu'en accord avec Apocalypse ezali 10, kaka na koyokanaka na apocalypse lorsque le chapitre Seigneur 10 descendra ntango pour nkolo poser son pied akokita mpo na kotia matambe sur na la ye mer et sur la terre en na tant que le propriétaire mai nene original. mpe na se oyo mpo na Et je ne- kolakisa ete ye nde et je azali peux nkolo vous le montrer exactement dans la ya Bible. mokili oyo Je suis en train ya d'écrire mokili dessus. oyo oyo uta ebandeli mpe Cela nazali se kokoma produira na ntina na exactement yango 3 ans et yango demi ekosalama avant la kaka clôture. soki ekomi na 3 ans et demi C'est-à-dire mbula misato na précisément ndambo après le ministère liboso des 2 témoins, ya lorsque le Seigneur se kosukisa révélera ekozala aux kaka 144 000 ntango oyo et bateyi qu'il mibale rugira kuna na Israele comme bakoya un lion, koteya que mpona l'alliance ete sera rompue ba et que 144 000 les bakobingama 3 mpe dernières na années et kati demie commenceront. ya mbula wana Et ya suivront mbula leur misato cours. na ndambo nkolo akokita mpe akoganga lokola nkosi mpe wana yeba ete Je ntango peux wana le démontrer à ntango 100% ekozala dans lisusu Daniel te chapitre 12, nakoki verset koloba 5 à yango mpe 6, na car le kotalelaka prophète ou Daniel l'ange chapitre qui 12 na parlait verset 6 mpo nete avec lui kuna demanda, mwanzi azalaki jusqu'à quand kosolola sera la ayaki fin kotuna ye ti ntango nini de ces choses suka extraordinaires? makambo C'est oyo dans oyo ya Daniel minene ekosalama 12, verset 6. soki otangi Alors Daniel l'ange chapitre 12 leva na la main verset vers le 6 ciel et mpe jura par mwanzi celui qui vit atombolaki et na loboko nde na lola mpe alapaki ndayi kotalelaka oyo azali kobika éternellement, seko na seko comme dans Apocalypse chapitre lolenge moko na apocalypse 10, il a juré par celui chapitre qui vit 10 éternellement, mpe ye dans mpe Daniel 12, comme dans alapaki na Apocalypse oyo chapitre oyo 10. Et dans Daniel, il est alapaki écrit
seko na seko lokola ekomami na Daniel 12 babete mwa ntango moko ntango mosusu mpe na ndambu ya ntango Daniel 12 na verset 7 soki moto abimi azoloba ete nga azali moto ya Moïse ya Abraham ya Abraham to moto ya songolo alobi ete oyo bakaki esambo oyo ya Apocalypse 10 to minesi ebetaki yo benga na ye pe yebisa ye zonga kaka soki molimo na yo yango ekozwa efungwameli ya liloba kokoba na ye kutu kodiskite na ye te yango emonani ete ezali makasi ya biso tozali wana te mpona tokoka koyoka oyo ezali makanisi ya bato nga nayoka yango mingi balobi ete nkolo asha kiti na ye na yango pe amimonisaki kati na setenoe azalaki deja kokita patie matambe na ye na se mpe na mai monene mpe siko azali kobala mwasi na ye makambo na ndenge bato azali koteya na ndenge na bango kasi na ngai ekosimba te mpo na ngai nyonso te bonge ete ezala oyo ekokami na makomi mpo ete euti epai na Nzambe te Nzambe ntango nyonso azali oyo akangama kaka na liloba na ye lelo oyo lisusu ngai nazali koyebisa bino kouta na motema nanga mpona kolendisa bino na liloba na Nzambe kolendisa bino na oyo ezali kondima mpe wana biso tozwi moboko na biso maloba oyo biso makomi oyo biso tosi totangi mpe maloba mosusu tokozwa mpe yango ekozala lipambola mpona biso totangi na mokanda Luka chapitre 5 na Luka chapitre 5 na verset 5 ntango mosusu soki tokiti na mwa mosika Luka 5 na verset 5 Simon azongisi yano nkolo biso tosali butu mobimba tolobi mbisi butu mobimba tozwi eloko te kasi kotalelaka liloba na yo ngai nakobwaka monyama mpe ntango ye asali yango yakangi to alobi ebambisi ebele koleka mpe wana monyama ezalaki kosalaki ye pasuka mpe ye asali atombo loboko na ye mpe abengi bandeko mosusu bazalaki na bwato mosusu boya bosunga biso bango mpe bayaki mpe bango batondisaki oyo bwato mibale oyo na lolengeki yango elingai kodinda mpe ntango Simon Petro amoni yango mpe akwei na mabolongo na Yesu mpe alobi na makolo na Yesu mpe alobi ete nkolo longwa mosika na ngai mpona ete ngai azali moto oyo azali mosumuki mpona ete kobanga ekangama ekotaki kati na ye mpe na baoyo nyonso bazalaki na bango elongo na ntina ya koloba mbisi oyo bango bautaki kosala awa ezali liloba ya bule na Nzambe awa liteya ezali nini ntango nkolo akoti na katikati na bwato na biso yeba ete makambo nyonso ebongwani iyo toyebi oyo ezali lisolo na oyo ezali mpepe monene yake epai nini ye apesaki mibeko na oyo mpepe monene mpe mopepe oyo evandaki mpe kotomboka ya mai mpe evandaki kimia awa ezali liloba moko ya lilaka epesamelaki mpe Paul alobi ete kotalelaka liloba na yo ngai nakobwaka monyama ye azwaki mobeko moko ute epai na nkolo mpe liloba nde epesamelaki mpe atiaki yango katikati na mosala kati na kondima mpe na kondima wana na kotalelaka mosala oyo asalaki na nzela ya kondima ye alakisaki ete nkolo azali na makoki ya kokokisa oyo ezali bikamwa ntango makambo esalami kokoka na iloba na ye amen boyebi malamu ete oyo azali koloba
Nous avons notre bien-aimé frère qui a péché toute sa vie sur le lac de Zurich. Un jour, je viendrai encore avec toi. Mais bien sûr, il faut savoir ce que l'on fait. Et voilà, après avoir péché toute la nuit, il est resté vide. Mais sur ta parole, Seigneur, parce que tu l'as dit, je le fais. C'est dans cette obéissance, mise en pratique, par la foi, que résidait la bénédiction de Dieu. Et si les poissons n'avaient pas été là, alors Dieu les aurait créés afin qu'ils puissent s'éprouver et les filets seraient remplis. Tel est notre Dieu, il tient ce qu'il promet. En ce qui concerne maintenant notre salut, la rédemption, la grâce, tout ce que Dieu nous a accordé, permettez-moi de lire quelques passages. Je commence avec Hébreux, chapitre 1, verset 1 et 2. Je voudrais que nous prêtions tous attention à la conjugaison passée employée dans ce verset. Non pas Dieu fera, mais Dieu a fait. Dieu l'a déjà fait. Hébreux 1, verset 1 à 3. Après avoir autrefois, à bien des reprises, et à bien de manière parler à nos pères, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lesquelles il a aussi créé et ainsi de suite. Dieu a fait. Dieu ne fera pas plus tard. Dieu a fait. Dieu a parlé par les prophètes et annoncé ce qu'il allait faire. Dans le Fils, il a parlé ce qu'il avait annoncé est devenu une réalité divine, visible sur cette terre en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans Éphésiens au chapitre 1, je voudrais lire à partir du verset 3. Éphésiens 1, verset 3 jusqu'au verset 5. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. Car en lui, il nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Verset 5. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses fils d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Celui qui veut continuer la lecture peut le faire. On retrouve toujours la même chose. Dieu ne fera pas plus tard. Dieu a choisi, il a élu, il a racheté, Dieu a fait grâce. Dieu a inscrit nos noms dans le livre de vie avant la fondation du monde. Dieu nous a prédestinés afin que nous puissions vivre selon son bon plaisir ou selon le bon plaisir de sa volonté. Et comme nous venons de le lire, loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Bien-aimés, si cette plénitude de bénédiction n'a pas encore trouvé la percée, il ne s'est pas encore manifesté, n'est pas le problème de Dieu.
likambo na nzambe te yango euti kati na biso otalelaka ete esika moko otalaka ta ndenge tozali kobika to makambo ebele ezosala ete yango ekomi libaku kasi epai na nzambe nyonso tu esi ekokisana nzambe akosala yango te o ntango ekoya nzambe asi apambola biso na mapambolo nyonso kowuta na lola kati na Kristo ponete lipamboli oyo ekoka komimonisa kati na biso mpe na nzela na biso ebongi na biso tokoka kokoma oyo baelubu oyo batikali ete bakoka kopetolama na nkolo oyo bamitie mpo na ye na tina ete mapamboli oyo nyonso oyo apesi biso kati na Kristo yango ekoka komonisama na nzela na lingomba. Ndeko Branham yatatolaki yango na lolenge moko malamu mpe azalaki koloba oyo nyonso tu nzambe azalaki yango ekitaki kati na Kristo oyo nyonso ezalaki kati na Kristo bozindo na ye nyonso tu yango epesamelaki na lingomba na nzela ya oyo ezali kosopama na molimo mosantu mpe tomoni ete oyo ezali kotalela kaka kondima na biso mpe tolakokaki kowumela mingi na bwatu na ye kasi soki ye asalaki te kokoka na liloba na ekolo miracle moko ekwaki kosalama te mpe monyama na ye ngai kotonda te biso mpe lisusu ebongi na biso toloba na nkolo kotalelaka liloba na yo biso tozali kondima ete biso topambolami na mapamboli nyonso kati na nkolo na biso Yesu Kristo mapamboli nyonso oyo ezali kuna na lola mpe tokoba na kotanga na verset 9 na Ephésiens chapitre 1 na verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon les desseins bienveillants qu'il avait formés kobongisa makambo nyonso ya sala katikati na ye mai ozomoni ete nyonso tu ezali kaka ndenge moko ye asi asala ye alakisi biso mabombani ya mokano na ye otalelaka mpe Ephésiens 1 verset 22 ye atia nyonso na matambe na ye 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 moko amitie oyo azali mokonzi na lingomba oyo ezali nzoto na ye oyo ezali mozindo ya nyonso etondisami nyonso kati na yango. Nous devons maintenant nous représenter cela ici. Christ est la tête du corps. Le corps est composé de nombreux membres. Et lui est la tête. Lorsque cette plénitude, l'ensemble du corps sera assemblé, il vivra son unité, son union avec la tête. Koyokana na yango kokangama na mutu yeba yango te ezala nde mutu sera nourri na nzela na yango bizoto mobimbe ekozwa bilei bango bakozwa makasi mpona bakoka kokokisa oyo nkolo alingi kosala soki biso tozali kotalela kaka motu yeba ete maboko ekangami na motu te to makolo te kasi eza nde motu ezali kokamba makambo nyonso lolenge te maboko na makolo bango bakosalela yango kolanda na posa oyo motu elingi kosala mpe biso lokola bandima tolingi ete tokoka mitia vraiment na Seigneur, tomitie epai na nzambe toloba kaka nkolo toyebi ete ntango ezali lisusu te ntango ezali mokuse yo obongisi nkolo obongisi nzoto moko mpe nzoto yango ezali lingomba ekotalelaka na 1 Corinthiens chapitre 12 na verset 12 na 13 biso tozwaki libatisi lokola bitambe
kati na nzoto na Yesu Kristo kasi ebete matambe ezali na bokeseni mpe nga nazali kotanga na verset 23 lisusu tokoki kotanga lisusu na verset 22 mpona kokota koyeba ndimbola Ephésiens 1 na verset 22 nyonso tu etiamai na matambe na ye l'a établi chef suprême de l'Église. Qui est son corps, ya lingomba oyo ezali nzoto na ye oyo epai nini bozindo ya nyonso qui remplit tout, ye nde azali kotondisa nyonso to azali kosala nyonso si donc kati na l'Église est nyonso son corps, soki alors les lingomba pieds ezali doivent bien se trouver nzoto quelque na part. ye yeba ete Alors makolo tout à ezali la fin, esika la moko victoire kelke ezali totale de esika moko Jésus-Christ na devra suka être elonga manifestée par ya l'Église. Yesu Kristo Et ebongi ete Satan, emonisama ainsi kati na que tous lingomba les démons mpe satana devront bamilimo avoir mabe été placés nyonso sous nos pieds. bakotiama Non na seulement sous matambe na les ye pieds du kaka Seigneur, na matambe mais na sous les nkolo pieds de te son corps. Et kasi na son matambe corps, ya c'est nzoto l'Église. na ye mpe Et nzoto na ye lorsque nous ezali lingomba recevons cette amen mpe ntango biso ezali révélation kozwa et que nous emoniseli oyo comprenons mpe biso cet ezali appel kososola kobiangama oyo et que nous amen disons, mpe biso Seigneur, ezali koloba ete nkolo pour nous, cela est certes impossible, mais solo puisque mpo tu na le biso dis tokomona ainsi tokokoka dans te ta me lokola parole, yo olobi yango qu'il na en liloba na yo soit tika ete volontiers yango ezala ainsi de tout notre kotala cœur. mokano Alors na cela yo arrivera. Nous ekokisama devons seulement connaître notre wana tâche. Nous eloba na devons yo connaître notre ebongi position devant toyeba Dieu. Alors tout oyo ira ezali mieux. position na biso katikati Lisons dans na Éphésiens Christ chapitre 2. tokoka kotanga na Éphésiens Efeso chapitre 2, chapitre verset 2 4. na verset 4 Éphésiens 2, verset 4. Ephésiens Mais Dieu, chapitre 2 na qui est verset riche en 4 miséricorde, nzambe oyo azali à atoni na cause du ngolu grand amour dont il nous a ebele na aimés, kotalelaka bolingo nyonso ya lapesi biso alors même que nous étions morts biso oyo tolai par nos bakufi fautes, na babunga na biso nous a rendu la vie ye azongiseli biso en bomoi Christ. kati na Christ Arrêtons-nous un peu là. totikala nano mwa Celui qui est na devenu esika croyant, oyo akomi mondimi celui qui a été sauvé, oyo celui babikisi ye qui a obtenu le salut, oyo azwi pour lobiko lui, oyo na cela ye s'est accompli yango esi lorsque notre ekokisami Seigneur ntango et nkolo na Sauveur biso est mort à la croix de mpe Golgotha mobikisi et na s'est biso accompli akufaki en kuna vivant. na Tout est ekulusi na accompli. Golgotha mpe agangaki ete Il a nyonso fait ekokisami tout cela comme cela ye est écrit asalaki ici. yango Il nous nyonso a lokola rendus ekomamaki vivants awa avec lui, ye asali ete tokoma bato bazali na avec bomoi Christ. na Et c'est ye par grâce elongo na que Christ vous avez été sauvés. ezali nde na Verset nzela 5. na ngolu bino Verset 6, bobikisami Éphésiens na chapitre Ephésiens 2. chapitre 6 na verset 2 Il nous a ressuscités ensemble ye asekisi avec biso lui. elongo na Il nous a ye fait asseoir avec mpe ye lui avandisi dans les biso lieux na ye célestes en na Jésus-Christ. bisika oyo Toujours ezali le mot a. bisika kuna na Ainsi, mipepe oui, la forme omoni ete ezali passée. kaka Pas il le fera asali un jour, ya mais il elobi te ya l'a kosala yango te déjà mokolo mosusu fait. kasi ye asi asali yango Au chapitre 2, totalelaka encore le chapitre verset 2 18, na Éphésiens 2, verset verset 18 18. Ephésiens 2 na verset 18 Car mpo na ete par lui, na nzela na ye nous avons les uns et les autres tozali accès moko auprès mpe du Père bamisusu tozali dans un na même nzela ya esprit. kokota Et epai c'est na toujours tata na le même molimo moko Saint-Esprit par ezali lequel kaka molimo nous moko wana na avons nzela na l'accès. yango biso Il tozwi l'a accordé. Je ndenge voudrais ya lire kokota aussi dans ye Apocalypse nde chapitre apesi 1, biso totalelaka Apocalypse apocalypse chapitre chapitre 1, 1 seulement le premier tokotanga verset. kaka oyo moboko ya liboso Apocalypse chapitre 1, apocalypse verset chapitre 1 na verset 1 et 2, banda na et verset ensuite 1 verset 2 5. mpe tokotanga so verset 5 à 6 Apocalypse 1, verset 1. Apocalypse Révélation 1 de verset Jésus-Christ que Dieu lui a emoniseli ya donné yesu kristo nzambe pour apesaki montrer à ses mpona serviteurs kolakisa ce na qui doit basali na ye arriver makambo oyo bientôt. ekokóma kala te Et il l'a fait mpe ye connaître asalaki yango par mpe l'envoi alakisaki de biso son ange makambo na nzela ya à son mwanzi no oyo serviteur atindaki Jean. na mosali na ye yohane Verset 2. Celui-ci a rendu témoignage oyo ye atatolaki de la parole de Dieu et du atatolaki témoignage loba de na nzambe Jésus-Christ oyo ezali litatoli na de yesu tout kristo ce qu'il a vu. oyo ntina oyo nyonso ye Toujours amonaki cette certitude. Et omoni c'est kaka précisément cette oyo certitude ezali kaka dont nous elikya avons wana besoin. ezali nde Ce na n'est pas ntina un elikya wana homme qui s'est tozali na attribué quelque kosenga chose. eza motu Dieu a moko envoyé te son ange. azwaki Dieu, amipesa avec mokumba son serviteur mokoso Jean sur l'île de Patmos, nzambe azalaki na Dieu motu na ye a pu mosali lui na ye révéler kuna na ces ile ya choses patmos afin que mpe alakisi ye les futurs makambo oyo serviteurs sachent mpona ete eux aussi basali ce qu'il en oyo est. bazali koya Et nous bakoka l'avons tous koyeba fait makambo ezali ndenge pour nini montrer à ses mpe biso serviteurs tomoni ete
te ebongaki ete alakisa basali na ye makambo oyo ekoya kala mingi te. Ewa ezali kaka te na eloko moko mpona mutu moko songolo, kasi awa ezali na mutu moko ntango ye nde abengami kozwa liloba, kasi mpona kokabola yango esengi bato ebele. Kotalelaka Apocalypse 1 na verset 1 emoniseli ya Yesu Kristo oyo Nzambe c'est-à-dire Yohani Nzambe apesi ye mpona kolakisa basali na ye, mpona kolakisa kaka likambo moko te na Yohani mpe mpona kolakisa na basali na ye. Amen. Makambo oyo ebongi te koma kala mingi te na lolenge wana, soki nkolo azali na basali na ye na se oyo bango bakozala na boyokani na liloba oyo na lisakoli na sango oyo ya lisakoli mpe na makambo oyo nyonso to Nzambe alakisi mosali na ye Yohani. Ebongi ete yokoka kotiama na Nzambe na nzela oyo okoki komitia yo moko te olobi ete ongai nkolo. Ebongi ete Nzambe nde asala yango nde mpe yango ekomami. Kotalelaka toujours te asi asali Nzambe atie na lingomba baapotre bapaster badokter mpe makambo nyonso. Si les ministères ne sont pas encore pleinement manifestés, cela emonisami te yango le ezali problème kaka c'est nous. biso nde Cela ne tozali peut na pas venir de likambo Dieu. ezali nde Dieu biso a fait et personne euti ne epai na doute Nzambe te, du fait Nzambe que asi Dieu a asala, fait. Nzambe asi Quand asali. Dieu a fait, Amen. Et nous Nzambe devons asi simplement asali donner raison à tolobi Dieu amen. Biso et dire tolobaka Seigneur, sur nkolo ta parole, iyo nous kotalelaka voulons liloba na le yo croire nkolo, biso et ozali kondima recevoir yango mpe dans la tolingi foi koyamba na que nzela ye tu ya as kondima ou que ete tu yo manifesteras aussi okomonisama très biso, bientôt les okomonisa ministères que lisusu tu as établis kala dans mingi ton te église misala oyo pour la yo gloire de ton nom. obongisi na lingomba na mpo na lokumu ya kombo na Puis yo. dans le même chapitre d'Apocalypse, Ekotalaka Apocalypse chapitre chapitre moko wana 1, na Apocalypse chapitre 1 versets 5 na et verset 6. 5 pe 6 Et de la part de Jésus-Christ, le témoin kotalelaka fidèle, le oyo premier-né ezali Yesu Kristo d'entre les morts oyo et azali le souverain des rois de la terre, témoin à ya fidèle celui mpe na qui bakonzi nous nyonso na se oyo aime na oyo ye alingi biso et qui nous a ye oyo délivrés akangoli de nos biso péchés na par masumu na son biso sang, na nzela ya makila na ye na verset 6 qui a fait de nous un mpe asali royaume, katikati na des biso tozala sacrificateurs bakonzi pour son Dieu et Père, et ainsi de suite, banganga ainsi de Nzambe suite. mpona Toujours tolotata cette na même ye. conviction. omoni kaka Il eleki ya a moko wana ye asi Il ne le asala fera pas plus ye tard. akosala Il l'a yango fait. te asi asala Et ce qu'il a fait, oyo ce asi qu'il a asali déjà accompli, oyo nye deja ye croyez-vous qu'il akokisi l'a réellement fait? omoni ete Nous solo sommes asi rachetés. asali Nous yango biso sommes tozali des ba enfants de oyo Dieu. ye Nous sommes asombi un sacerdoce. tozali bana na Nous Nzambe sommes un tozali royaume. bokonzi Seulement, tozali banganga Nzambe ça n'a pas encore été yango manifesté nano emonisami te que nous le sommes. mpe biso tozali Mais kati na une yango chose deja kasi ezali na eloko est déjà moko manifestée. oyo esi emonisami Nous sommes rachetés. biso Nous tosombami sommes devenus enfants de biso Dieu. tokomi bana na Nzambe Il nous a fait sortir. ye abimisi biso Il a ouvert nos cœurs. afungoli Il a mitema ouvert na nos biso yeux. ye Nous avons entendu ce que l'Esprit avait à dire aux églises par la parole prophétique, par le message na direct nzela eloba na pour ce temps. lisakoli mpe na sango Nous malamu pouvons oyo epesameli biso mpo na confirmer ntango na que biso beaucoup de choses se sont déjà mpe toyebi accomplies, ete makambo ebele esi ekokisami qu'elles ont réellement eu lieu. mpe yango se Quant au emonisami reste, na oyo etikali nous nous plaçons simplement biso sur le tozali fondement de la kosala foi kaka dans la parole de Dieu tozali kotalela et kaka nous disons au kondima Seigneur, tu l'as déjà fait. Il faut nkolo na simplement biso tolobi ete nkolo oyo osala yango encore un très etikali court temps kaka et mwa cela se ntango moke manifestera. mpe tondimi ete yango Oui, ekomonisama Dieu a fait. Nzambe Dieu asi a envoyé asali son prophète Nzambe atina comme il mosakoli na avait ye promis. tokoni ndenge moko Dieu nous a alakaki parlé. yango Nzambe asololi Dieu na nous biso a ouvert Nzambe l'intelligence afungoli biso pour les mayele Écritures. mpona koyeba Il makomi nous a parlé. ye asololi na biso On pourrait réellement reprendre le mot okoki komona tolobaka tout le ete asi long asali d'une asala longue asala série et dit asali tu asi as asali fait, tu te as fait. na ntango tu as nyonso ye asi asali Et lorsque asali nous asali considérons etango biso tout ce tozali qu'il a kotalela déjà accompli, makambo nyonso ye asali il nous sera plus facile de croire ekozala vraiment na pete que les kondima choses qui restent mpe encore à tokotala ete accomplir, makambo oyo il les ekotikala accomplira mpona ekokisama ye très bientôt. akokokisa yango kala mingi te En ce qui concerne na oyo etali
le retour proche du Seigneur. na bozongi oyo ya nkolo kala mingi te azali kotanga so makomi mibale nyonso tu tobendi yango na mokanda na petelo otayelaka 2 petelo 2 Pierre chapitre 3 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 dans les premiers versets il est écrit wana na verset ya il y a des paroles d'exhortation. awa Au ezali verset loba na 2, il est elendisi écrit, 2 Pierre 3, verset 2, afin que vous vous souveniez des paroles annoncées d'avance par les saints prophètes oyoyo basakoli oyo ya bule balobaki et du commandement du Seigneur et mpe na Sauveur mobeko ya nkolo enseigné mobikisi na par biso vos apôtres. oyo Et ensuite, il bantoma est parlé de la balakisi fin des bino temps. mpesi mesolami na oyo ezali ntango na suka Que les moqueurs demanderont ete où est bato donc la oyo promesse de son basekisaki retour. bakoloba Puis le wapi Seigneur elaka ya donne les bozongi na ye explications sur ce qui nkolo arrivera en apesi disant un jour est pour le andimona Seigneur comme 1000 ans makambo pour nous. ekoya palobi ete Le Seigneur ne nkolo tarde pas moko dans ezali mpo na l'accomplissement ye de la lokola promesse, mila comme mpe quelques-uns nkolo le azali pensent. Puis vient koumela au te na verset 10, kokokisa lelo le jour du Seigneur mokano loka viendra bato comme un mosusu voleur. akoya apesi mebe Et ete venons au verset que je voulais lire. mpona kolo ekoya lokola moyibe mpe mena Verset tokomi 14. mpo nalingai kotanga na verset 14 Et 15. kotanga verset 2 Pierre 14 na 3, 15 verset 2 14. Pierre 3 verset 15 et 14 na ntina na yango Bien-aimés, bandeko balingana en attendant ces choses, nakoyokaka makambo appliquez-vous oyo à être trouvés par bosala lui sans makasi ete tâche bokoka bakuta bino irrépréhensible kati na ye bozangi dans la paix. mbeba moko Verset mpe 15. batangela Croyez bino que la mbonga te patience de kati na notre kimia Seigneur, tala ete motema molai ya nkolo na biso yango ezali lobiko na biso comme notre bien-aimé frère Paul lokola ndeko na biso Paulo a aussi écrit ye mpe selon akomaki la yango sagesse qui lui a été kotalelaka donnée. mayele oyo nzambe apesaki ye Simplement, cette exhortation, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et tika ete bokutana irrépréhensible kati dans na ye la paix. bozangi ata mbeba moko Nous savons mpe bakuta bino na kati na kimia ce que Paul a écrit aux Éphésiens. omoni ete Paulo alokomelaki na baefeso ete nkolo Se présentera une église. ye Oui, akolakisa lingomba moko liboso na elongi na ye une église sans tâche ni lingomba ride. moko ezanga Une ata église mibeba qui s'est laissée oyo ezali ata préparer. na tondo moko te oyo Une bamibongisi atiki ete bakoka kobongisa ye mwasi conforme na à la nature libala de l'époux. oyo akozala lolenge moko Qui est devenu na mobali un na avec ye lui. akomi moko na Et nous mobali croyons. na ye tondimi yango Dieu agit maintenant ete nzambe azali avec kosasa puissance sasa epi na nguya nyonso par la force na du nzela sang ya de l'agneau, makila ya par la parole de Dieu makila ya mwana qui est devenue pate vivante nzela ya liloba na nzambe ekomi na bomoi après mpe nous nsima avoir été révélée par le ntango Saint-Esprit, yango emonisani na biso na nzela ya molimo par santu l'Esprit lui-même. mpe na nzela Vivant ya la molimo ye parole, moko ye azwi liloba il la vivifie pour nous et nous conduit ye toujours afungoleli biso mpe davantage azali komema en biso accord toujours na avec liboso cette parole, kokoka na liloba afin na qu'à la ye fin, na ntina ete na l'épouse suka et mwasi l'époux libala mpe na puissent mobali former bakoka dans kozala un seul esprit kaka une bato unité batongami na divine. molimo moko boyokani moko ewuti epai na nzambe Ce corps du Seigneur ete nkolo pleinement nzoto oyo na nkolo yango opérationnel. ekokota na mosala amen Non pas comme le prophète Ézéchiel l'a vu ekozala lokola mosakoli ezekiel amonaki yango dans l'Ancien Testament kuna na kondima na kala au sujet d'Israël, nawe etali lorsque tous les Israël eaux étaient encore amonaki ete dispersées mikwa dans la nyonso vallée tu et qu'il ezalaki demanda, epanzani kuna ces eaux ngomba ya pourront-ils moke revivre? babi ete mikwa oyo ekopema Et lisusu la ekobika réponse lisusu était, mpe yani ezalaki oui, ete iyo ya solo ils peuvent revivre. bakoki kobika Prophétise à yo l'esprit du Seigneur. sakola Ézéchiel kaka 37, verset sakola 3 kaka na 9. nzela ya molimo na Et nkolo il prophétisa à ye mpe l'esprit du Seigneur et dit, asakolaki mpe molimo na viens nzambe des elobi quatre vents de la terre et tika ete souffle
sur ces mpepe morts. uta na Il bakatre regarda vanyonso ya mokili comment mpe soudain epepa les membres mikwa oyo s'assemblèrent, mpe bamonaki ndenge nini mikwa comment oyo les os esangamaki furent mateme oyo nyonso tu reliés par les bandaki tendons, koya ete comment la mikwa oyo chair ekangamaki vint makolo sur ebandi eux, koya mpe misuni et comment ezongaki la peau recouvrit ndenge cette nini chair. wana Toutes ces nzoto étapes nous etongamaki sont montrées dans l'Ancien mpe Testament makambo par le nyonso prophète, elakisami dans le na prophète biso na kondima na Ézéchiel. kala na nzela ya mosakoli Ezekiel. Alors se tint debout une wana grande armée de oyo ceux qui auparavant étaient dispersés, babundi minene morts, oyo batelemi gisant lisusu comme des bazalaki ossements desséchés, liboso mais ndenge avec mikwa oyo lesquels Dieu ekawukaki avait me na un nzela dessein. yango nzambe Ils se azalaki na mwangulu moko tinrent debout bango soudain, batelemaki na pwasa rendus à la bango vie, batelemaki mpe pleinement bakomi opérationnels. na Il bomoi doit en être ainsi, bakoti na et il en misala sera ainsi mpe pour tous kozala les ndenge membres wana du mpo corps de kozala kaka ndenge Jésus-Christ. wana mpona Aujourd'hui, bitambe nyonso ya nzoto na Yesu Kristo. regardons Lelo au-delà de cette tokoka vallée. kotala Ne disons pas, koleka mon Dieu, mosika na mwa celui-ci se bangombo ya plaint, mike celui-ci koloba gémit, te to nkolo personne talo ne azali peut se kolela o kuna relever. azali C'est comme un champ de bataille. kolelalela lokola soki bitumba Il n'y a ezali partout que des esika gémissements. ya bitumba ezali Ne bato vous inquiétez bazolela pas. kaka bobanga te Le Dieu Tout-Puissant nzambe qui na a ngwa nyonso déterminé ye ya que bibongisi nyonso tout serait remis mpe dans alobi son ete nyonso état tu ekozonga originel, na ndenge que ezalaki na ebandeli. Amen. tout serait restauré, Mpe nyonso une église ekozongisama se lisusu tiendrait mpe à la lingomba fin moko ekotelema comme na au suka commencement, lolenge ezalaki revêtue de na la puissance du ebandeli Seigneur. oyo elatisami na nguya Celui-là na veillera nkolo sur sa parole, mpe kotalelaka mènera son nsima ya œuvre liloba na ye mpe nkolo ye moko à akotalela perfection. akomema Oui, mosala il na mènera ye son œuvre à son tina parfait suka accomplissement. na Il nous est dit ici dans 2 kosuka Pierre na 3, ndenge verset moko ya 14. bozambe mpe komi na C'est Ephésiens pourquoi, bien-aimés, en 3:14 attendant natina ces choses, yango appliquez-vous à être balingami trouvés par lui sans kotalelaka tâche makambo oyo et botika ete bozala irrépréhensible liboso na ye dans la bozangi paix. mabe Oh, ata si litonda moko cela kati na kimia pouvait nous être accordé soki dans yango nos ekoki cœurs, kopesambela dans biso nos na mitema na biso pensées, na makanisi na dans nos biso sentiments, dans notre vie, baposa na biso na bomoi que na nous biso puissions rechercher la ete ete biso sanctification tokoka et la paix koluka avec tout temps. kobulisama mpe kimia Et na moto autant que cela nyonso dépend de nous, mpe soki yango etali conserver kaka cette biso paix. Selon Hébreux tokoka 12, verset kobatela 14. kimia oyo kotalelaka Et que la Hébreux nature et chapitre la 12 vie, ete la lolenge vie même de notre ya Seigneur bonzambe puisse mpe bomoi réellement na ye être manifestée yango au ekoka travers komonisama de notre propre nature na et de kati na notre propre bomoi na vie. biso. Ici, nous sommes interpellés. Verset awa 14, il reprend. tutami lisusu C'est bazali pourquoi, bien-aimés, en attendant kopemela ces choses, biso na ntina yango bandeko appliquez-vous. balingami na koyoka makambo oyo bomitia vraimen na On peut katikati attendre na certaines mosala bokoki choses, kozela makambo savoir mosusu qu'elles koyeba viennent ete yango ekoya sans pourtant wana nzoka nde s'efforcer, s'appliquer. yo ozali kosala makasi te Ni veiller à wana être trouvé, ozali et komikengela ni te à mpo veiller à nete être trouvé en lui sans bakoka tâche, kokuta yo irrépréhensible dans kati la na paix. ye ozangi ata mambeba Puisse moko Dieu ozali kati na déposer kimia aujourd'hui, en tika cet ete instant, nzambe à cette akoka heure, kotia kati dans na yo notre cœur, lelo oyo le na désir mitema na biso d'être devant lui, makanisi na biso tel mposa ete tokoka que kozala nous liboso na devrions ye lokola ete esengami biso tokoka kozala être, et tel que nous voudrions biso être tolingi ete tokoka au kozala moment lolenge ou wana à l'heure de son retour. na ntango oyo ya Que nous kozonga mettions tout en ordre tobongisa avec bomoi Dieu na biso et na avec nzambe les hommes, tobongisa bomoi avec na biso na nos bato frères, nos na sœurs, bandeko na biso avec notre femme, avec notre mibali époux, mpe avec nos basi enfants, avec tous, na basi na biso na bana autant na que biso cela dépende de nous. na oyo oyo soki ekoki Tous kotalela kaka biso ete nyonso ce qui pourrait être un obstacle ekoki pour kozala nous ete libaku soit mpo na apporté au biso Seigneur yango et que tolakisa yango nous epai na lui nkolo demandions mpe simplement biso de nous faire tosenga ye grâce, kaka nkolo car osala nous biso désirons ngombe être posa na biso trouvés ezali devant ete lui tokomona na lorsqu'il epai na viendra yo sans tâche, ni ntango ride, yo okoya lavé tokoka par kozanga ata eloko moko ya mabe le ata sang de litonda l'agneau, moko te purifié tosukolami dans na le makila ya bain de l'eau de la mpate parole mpe et sanctifié mpe tolami na nzela dans ya la mai na vérité. liloba mpe tobulisami na nzela ya solo
Ce passage de l'Écriture est particulièrement adapté à notre époque. Vraiment, nous attendons maintenant les dernières choses qui viendront sur la terre. Mais en attendant ces choses, nous devons nous appliquer avec zèle à être trouvés devant le Seigneur sans tâche et irrépréhensible dans la terre. Qui parmi nous désire ardemment une communion intime avec Dieu. Relire chaque jour la Bible, marcher avec le Seigneur, vivre sa vie avec lui, notre Dieu. C'est pour cela que nous sommes arrivés sur ces paroles et nous les avons lues. Amen. Dans 2 Pierre chapitre 1, les paroles qui ont déjà très souvent été citées. 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Nous possédons. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Prenons aussi cette parole à cœur. Prêtons attention à la parole prophétique. Et en même temps, appliquons-nous à être trouvés devant Dieu dans la paix, prêts devant le Seigneur, conscients qu'il a pardonné toutes nos fautes, connus et inconnus, tous nos péchés, quels qu'ils soient. Demandons-lui à nouveau, Seigneur, lave-moi dans ton précieux et saint sang. Accorde-moi la communion avec toi, telle que tu l'as désirée, cette relation personnelle avec toi. Je crois qu'il nous l'accordera par grâce. Encore une parole merveilleuse qui nous est bien connue, tirée de l'Épître aux Romains. Le temps passe toujours si vite. Romains chapitre 8. Réjouissons-nous. Prenons courage, car le Seigneur fera encore de grandes choses. Romains chapitre 8. Disons aussi cette parole aujourd'hui. Avec des yeux directement points par Dieu. Et recevons ce que le Seigneur veut nous dire personnellement. Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Arrêtons-nous sur ce verset un instant. Le reste du monde ne peut pas le dire. Pourquoi ils l'aiment Dieu? Parce qu'ils ont été aimés de lui. Et pourquoi cela arrive? Parce que nous avons été appelés selon son dessein ou selon sa prédestination. Selon la prédiction. Alors toute chose concourt à notre mal. Peu importe de quoi il s'agit. Lorsque nous ne le comprenons pas sur le moment, ni de nous-mêmes, ni par les autres. Même lorsque nous secouons la tête et disons cela n'est pas possible, cela n'est pas vrai. Restez tranquille, vous verrez
bino yo komona aura le dernier mot. nzambe nde aza na elobo na suka Toute chose makambo nyonso concourt ezali pour mpo le na bien de bolamu ceux na qui l'aiment. baoyo balingi ye Pas seulement les bonnes choses. eza Ici, il est kaka écrit makambo toute wana chose. moto ebai makambo nyonso Toute chose makambo concourt au nyonso bien ezali mpo na de bolamu ceux ya qui ont été baoyo appelés babyangi selon bango son dessein ou sa kokokana na mwango prédestination. na ye Et nous savons ame aussi mpe kobongisama qu'il est oyo écrit yasi asali mpe toyebi rendez lisusu grâce ekomami en toutes ezongisaka choses, matondi na rendez makambo grâce en nyonso toutes circonstances, na pour makambo toutes nyonso choses. ezali koyela oyo C'est makambo ata à ya votre ndenge égard nini la volonté de mpo Dieu na en nde yango Jésus-Christ selon ezali mpo 1 na bino Thessaloniciens 5, verset 18. mokano na nzambe Lisons maintenant le verset totali 29 de Thessaloniciens Romains 5 8. 18 totangi Car Romain ceux 8 qu'il a conçus mpona d'avance, na baoyo qu'il a connus ayebaki d'avance, oyo il les a aussi ayebaki banda kala prédestinés ye abongisa bango à être semblables à bakoka l'image kozala de son lolenge Fils, moko ya afin que son lolenge Fils ya mwana na ye fût le natina ete premier mwana na ye akoka kozala né oyo ya liboso entre abotami plusieurs frères. kati na bandeko ebele Nous l'avons déjà évoqué après le esi cantique toloba chanté yango par ntango les choristes. totangi Il est na écrit komi dans oyo na l'épître de bakoriste Jean, nous le ekomami verrons tel qu'il est, na dans Jean mokanda 3, ya verset Jean 2. C'est pourquoi nous ne croyons tokomona ye pas non plus lokola à ye ceux qui azali na enseignent ntina yango une biso mpe doctrine tozali de 7 kondima te tonnerres, baoyo prétendant que le bazali Seigneur est déjà venu. koteya Nous ne le mateya na croyons bango pas. ya seti Quand il tonnerre viendra, nous bakaki le esambo verrons. ete nkolo asi Et nous aya serons transformés à son ntango ye image. akoya toyebi ete biso Les tokobongwana na Saintes lolenge na Écritures ye l'enseignent ainsi. ndenge makomi Ce ezali même kolakisa Jésus biso yesu reviendra moko de la wana même manière akoya na que vous lolenge l'avez moko vu monter au ndenge bino ciel selon bomonaki ye Acte komata na lola 1, verset 11. totalelaka acte 1 na Et je verset crois 11 que c'est le mosala ya désir que bantoma nous avons nous tous, yango nde ezali mposa na le biso voir, le nyonso contempler. tokoka komona Et ye mpe ensuite, tosepela na ye nous saluerons mpe nsima Abraham et beaucoup tokomona d'autres. pesa Mais baabrahamu en premier, mpe nous serons bamisombote accueillis par lui, aya liboso notre ye Seigneur nde et Sauveur, akoyamba biso qui est nkolo allé na biso mpe mobikisi nous na biso préparer oyo akei une kobongisela place. biso esika amen Je ne veux pas être entraîné ngai lingi dans teke quelque bakoka doctrine que ce komema soit ngai na malakisi pour y moko voir ya ndenge na ce qui ndenge ya n'existe pas. pambapamba mpo namona Je makambo veux oyo croire ezali les ezali Saintes te Écritures. ngai nalingi kaka Comme il est kondima écrit dans 1 makomi na Thessaloniciens bule chapitre 4, lokola ekomami na le 1 Seigneur Thessaloniciens chapitre 4 ete reviendra nkolo akozonga avec un cri de commandement, na mongongo avec la moko voix de ya l'archange, ya et avec la trompette ya de Dieu. makasi 1 Thessaloniciens 4, verset 16. na mongongo ya Je kanzi sais mpe na que les frères kelelo venus d'Amérique annonçaient déjà soki ici en te ndeko moko 1966, awutaki na amerika 1967 azalaki que koloba na le Seigneur 1966 awa était déjà en ete train de nkolo descendre. asalaki deja kokita Ils ont enseigné que la première balakisi phase, makambo c'est-à-dire le cri de commandement, était déjà en cours. ete Ils ont dit que première le cri phase de ezalaki ete commandement était le mongongo message. ya Donc, mobeko selon yango eux, ezalaki le deja Seigneur mpe devait mpona déjà bandaki avoir deja quitté le trône de kokita grâce. mpe alongwaki na À cette kiti ne époque, na ngolu je traduisais ces choses. wana na ntango wana ngai azalaki J'ai kopesa tout de suite ndimbola ya secoué la tête. makambo wana mpe ngai Puis, nanengisaki motu encore davantage par la suite, et j'ai dû nabakisi constater lisusu namonaki ete qu'ils avaient mal compris ce que bango le frère Branham basosolaki avait malamu dit et ce te que ndeko les Branham Saintes Écritures enseignent. telaka oyo Dans la makomi ezali prédication, kolakisa l'enlèvement, le frère Branham na parle liteyo de 1 ezali Thessaloniciens chapitre konetolama 4. ndeko Branham Puis il azoloba fait na un 1 saut Thessaloniciens vers chapitre Matthieu 4 25. pe ye Il akendaki mentionne lisusu na Matthieu Matthieu 25 24 3 fois de pe suite na Matthieu et 25 dit, alobi nango c'est na maintenant mbala le temps mbala de misato nettoyer abete sasa les ye mpe langues, ezali ntango ya de les purifier, de kosukola les baminda na purifier bino et de les remplir okoka kobongisa yango mpe botondisa et de yango remplir les vases d'huile. botondisa yango Et c'est na maintenant mafuta ezali ce nde qui sasa s'accomplit. epi oyo biso Il ezali s'accomplit en nos kobika jours que le cri ezali retentit. Voici ntango na l'époux vient. biso mongongo ezali Allez à kobelela sa ete rencontre. tala Matthieu 25, verset 6. mobali na libala Tout ce qui bokende est écrit dans bokutana 1 na ye Thessaloniciens chapitre 4 na Matthieu s'accomplira 25 lorsque le Seigneur nyonso tu reviendra. wana Et le cri de commandement ekokisama na ye Thessalonike sera kasi ekokokisa adressé mata aux mokolo morts akoya en Christ, wana car les morts en mongongo Christ makasi ressusciteront oyo ya premièrement. mobeko ekopizala mpona bakufi na Et nous, kristo qui bango serons nde restés vivants, bakosekwa liboso mpe biso tokotikala na bomoi nous serons éveillés. biso Nous n'aurons pas besoin des cris de réveil. Nous qui serons vivants toya na et posa te ya mongongo ya et kolamusa demeurerons, biso seront tokozala transformés, puis ensemble, na bomoi nous mpe serons enlevés dans les nuits à tokobongwana la rencontre elongo du biso Seigneur. tokokende Nous kutana serons des kuna na morts pour toujours mopepe avec na lui. nkolo mpe tokozala na On ye nous a ntango encore nyonso récemment affirmé que le Seigneur se trouvait maintenant biso ici bazali parmi nous sur koloba la ete terre nkolo et azali que les kati na noces biso se na déroulent se déjà oyo ici. mpe Tout cela est mibali faux. ezali Une kosala seule ma chose eza est vraie. makambo ya Il a lokuta envoyé sa parole oyo révélée. ezali ya solo ete Il est atindi dans sa liloba na parole. ye Il ne peut oyo pas être séparé de emonisami sa
parole. Et sa parole est esprit. Lui-même attend encore sur le trône de grâce jusqu'à ce que le dernier qui doit soit devenu croyant, jusqu'à ce que les derniers péchés soient pardonnés, que le dernier soit appelé à sortir et que le nombre soit complet. C'est alors qu'il s'élèvera et reviendra. Dans la suite du verset 29, verset 30 dans Romains 8. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Avez-vous compté combien de fois il l'a fait? C'est accompli. Tout ce qu'il a appelé d'un saint appel, il les a justifiés. Je viens justement de relire dans la prédication de Frère Branham l'enlèvement. Justifier signifie devant Dieu comme si nous ne l'avions jamais fait, comme si nous n'avions jamais péché. La justification divine signifie que l'homme est entièrement et totalement retiré de sa chute et ramené à l'état qui précédait la chute. Replacé dans la communion avec Dieu comme si rien ne s'était passé. Loué soit le nom du Seigneur. La justification divine n'est pas accordée par étapes. Si tu... Non. Alors peut-être non. Éventuellement non. En Christ, il nous a appelés. Nous avons été crucifiés avec lui. Nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui pour une vie nouvelle. Il a tout fait. Il a tout accompli. Maintenant, tout dépend seulement de nous. Il nous a aussi accordé la gloire céleste. Il nous a aussi glorifié. Et si vous le permettez, lisons encore 3 ou 4 versets où il a, dans Jean 17. Jean chapitre 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à accomplir. Il est encore debout sur les 2 pieds. Oui. Là, il est encore l'âge. C'est avant Golgotha, avant la crucifixion. Mais il dit, j'ai déjà achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Mais pour Dieu, tout est déjà accompli. Ce qu'il accomplira encore, il l'a déjà accompli. Pour lui, son dessein est une œuvre achevée et accomplie. Jean 17, verset 7. Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Jean 17, verset 6. Et la chose continue. Disons également le verset 14. Jean 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Ça aussi correspond très bien aux croyants. De même que notre Seigneur se trouvait sur cette terre, ne trouvait sur cette terre nulle part sa place. Il n'y avait pas de place pour lui dans les hôtels ni dans les temples. Il ne trouvait sa place nulle part dans la société, ni dans le monde religieux, ni ailleurs. Nous aussi, nous trouvons réellement notre place nulle part. Nous sommes tolérés jusqu'au moment où nous serons enlevés. Verset 14, je relis, je leur ai donné ta parole. Et maintenant, je lis le verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Toujours, j'ai fait.
Jamais je le ferai, mais j'ai fait. Disons le verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Il t'appartenait. Tu me les as donnés par la rédemption. Maintenant, tu me les ramènes. Quelle parole merveilleuse. Ici, il n'y a absolument aucune place pour les doutes. Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Et quiconque lit Ésaïe 53, ainsi que beaucoup d'autres chapitres, verra qu'il a porté nos péchés. Il a pris sur lui nos maladies. Il a fait. Il nous a secourus au jour du salut. Comme il a encore dit par le prophète Ésaïe, j'étais racheté. J'étais appelé par ton nom. Tu es à moi. Ésaïe 43, verset 1. Résumons ce que le Seigneur voulait nous dire aujourd'hui. Premièrement, il m'a semblé que le Seigneur voulait nous montrer que les choses sont devenues sérieuses. Et que nous vivons non seulement dans les derniers temps, mais que nous sommes arrivés auprès de l'achèvement et que nous devons mettre notre vie en ordre avec Dieu et avec les hommes, pour mettre à sa disposition en tant qu'Église, comme son corps, et lui demander véritablement, baptise-moi par ton esprit, dans ton corps, tout le corps de Jésus-Christ devient un organisme vivant et que lui, en tant que tête, puisse tout accomplir au travers du corps et de ses membres. Alors, ce ne sera plus frère tel et tel, mais le Seigneur lui-même qui opère toutes choses tous par grâce. En même temps, le Seigneur veut nous montrer clairement que de son côté, tout est déjà accompli. Tout est accompli. Il nous a rachetés. Il s'est révélé à nous. Il nous a fait connaître sa parole. Il nous a révélé son nom. Toutes ces choses, nous pouvons déjà les confirmer par un oui et un amen. Nous ne sommes pas des spectateurs extérieurs, mais des personnes qui ont été introduites au sein du royaume de Dieu. Par la nouvelle naissance, nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Nous avons ainsi part à ce que Dieu accomplit maintenant. Puisse un nouveau élan nous être donné aujourd'hui, afin que nous ne soyons pas seulement à jour sur le plan doctrinal, que nous ne sachions pas seulement bien situer la parole prophétique. Puisse Dieu accorder sa grâce pour que, à côté de ces deux aspects, le troisième ne soit pas négligé. Que notre vie soit agréable à Dieu, que nous soyons à sa disposition individuellement, mais aussi comme un corps assemblé par Dieu et baptisé par l'Esprit, un organisme vivant de Jésus-Christ. Que nous soyons ainsi à sa disposition afin qu'il puisse accomplir la dernière étape avec son Église et que s'accomplisse cette parole qui dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Zacharie 4, verset 6. Nous, en tant que base et comme membre de son corps, nous voulons nous mettre à sa disposition. Et n'oubliez pas, celui qui nous a appelés nous a aussi justifiés. Celui qui nous a justifiés nous a aussi sanctifiés. Et nous a transformés à l'image de son Fils. Cela n'a pas encore été manifesté, mais devant Dieu, nous sommes déjà des fils et filles de Dieu. C'est ainsi qu'il nous voit. Mais comme nous l'avons déjà dit, la chose n'a pas encore été manifestée, mais elle sera manifestée très bientôt.
Alors, nous déposerons cette enveloppe terrestre et nous serons revêtus du corps de résurrection, rendus conformes au corps glorieux de notre Seigneur. Pour nous, cela est presque incroyable. S'il y a eu un premier Adam, il y a aussi un second Adam. Que tous ont porté l'image du premier. Paul écrit dans 1 Corinthiens 15 que tous porteront aussi l'image du second Adam. 1 Corinthiens 15, verset 45 à 49. Le Seigneur a fait toutes choses bien. Loué et glorifié soit son merveilleux et glorieux nom. Réjouissons-nous et rendons-lui gloire de ce qui nous a appelés, de ce qui nous a fait sortir, prédestinés, élus, justifiés, et oui, transformés à l'image de son Fils. Lui rendre gloire par la foi, et ça, dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen.